Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso. Voilà, salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Balandino Soya Mama BBC. Bonjour, bonsoir. Ici qu'ils ont mis les binos partout dans le monde. Voilà, Bandeko. Quand tu as aimé partager, pourquoi pas qu'on s'abonne. Et Zanga Wabino BBC Mpoi TV. Bandeko, on peut s'abonner toujours. Merci. Na Bandeko, on va soutenir chaîne BBC. J'aime, partage, appel, message. Ça me va vraiment droit au cœur. Ticket Nzambinanga, Apamboilanga, Bino. Voilà, titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Bandeko, et ça li passe il y a qu'à perdre artiste mounene lokola Gianni Faye. Oui, la mort résiste. Oui, la mort résiste. Et toki ko lobate que non, la mort n'existe pas. Sûrement la mort existe. Lorsque nous avons analyse, toujours bandeko. Lorsque tu travailles sur internet, malgré que non, tout est permis, mais tu es que non, liwe ezalaka. Alors, liwe ezalaka, mais ezaba liwa mususu oyo, to ki kondima yango te. Alors, ce qui nous a permettre, to kozong saka matondi pa naye, to kolobaka nzambe merci, kombo na yo et kumama. Alors, c'était depuis hier, lorsque tu as sango ya mawa ou encore sango ya liwa ya artiste et comédien nabiso la nani Gianni Faye. Na landa ki ba intervention ya batu sur TikTok, sur YouTube et tout bandeko, c'est sans polémique, c'est tout le monde qui dit que la mort ou encore liwa ya artiste nabiso ya munene na kombo ya Gianni et outi et pas moi sinaye la brine. Ngai mama BBC na koki ko intervenir un peu na ndenge ya mabete. Parce que nous savons tous, moi je travaille sur les réseaux sociaux, je travaille sur internet, alors ba matière ya ebele ya la brine na artiste na biso Gianni Faye ko na ba réalité o Gianni Faye abandai ko dekana nango na poto. Ce qui te koloba to zonga muke mutu aya na poto mutu liboso entre Gianni Faye na la brine ezalaki Gianni Faye. Et na ngambo ya Gianni Faye toyebi keno azaki na mwasi na ye oyo biso nyonso toyebi na kombo ya Mao. Alors lokola makambo ngo ndenge ezalaka mokili etambolaka kaka na ndenge nango tomonaki Gianni Faye kokoma na poto abengisa la brine asundoli mwasi na ye Mao. Bandeko, je sais pourquoi na bandi bongo, na olinga juste na ramener savoir ya batu et puis to kota na be ya likambango. Et ça là qui polémique moko sur les réseaux sociaux, Mao alela na kini, Mao aloba na ndenge Mao akufelaka mwana et ezaki facilité pour na Mao. Et la brine abotaki na nani na Gianni, bana soki 2 3, ceux qui 3 boys, je crois, 2 filles et 1 garçon, hein, si j'ai un trou de mémoire, et le moi bon. Alors bref, la brine ndeto yebi keno azaki mosi a Gianni. Alors tellement entière na bango zaki koya ebele sur les réseaux sociaux, de bouche à l'oreille, Gianni Faye n'était pas à l'aise, azaki na kimiate et pas la brine. Suite tenia, Gianni batanyo soit sali na poto au moins 16 ans, ceux qui 16 ans à 15 ans, il était sans papier. Loko la ndenge zalaka. Moi si aboti, moi si a vu document, occupé à couper ça moi si et mobile document, mais il paraîtrait que non, la brine ne voulait pas. La brine a bané ko baby selaye ko kinaka soki na préfecture koloba boye. Donc elle est aussi parmi batu oyo ou encore elle est aussi parmi ya kenon Gianni Faye atandenge ya kena sa mabele azanga papier. Parce que ça a déjà 16 ans, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu as un documenté. Mais, logiquement parlant, tu as la brine,
malgré biso tovanda na poto te tovanda en Afrique du Sud, malgré ndenge babotaki na Labrine plus de 2 enfants, Labrine azui document na sima bana ya Jani, mais à parvenir kopesa ndeko documenté. Réalité ya poto eza mosusu. Quand biso toyokaka de bouche à l'oreille, réalité ya poto ndenge ezalaka. Moi je me demande ce qui va bakolobake no ba épargner Labrine na liwa ya nani ya Jani nga esala nga pasi mingi bandeko. Esala pasi. Tokoki ko épargner Labrine te. Là on doit le dire tout haut. On tokoki ko épargner Labrine te. Bandeko, comment se fait-il que mobali ya bengisi yo nano? To tika nanu makambo ke non, Jani azaki na mao atiki mao. Bandeko, soki balobaka ke non, la sorcellerie existe. To zelaka te ke non, to komona ndoki penza boye ndenge azopumbwa, to mona ngote. Na ba bizaleli na biso mususu, to loba ah c'est la sorcellerie. Comment se fait-il que yo mwana mwasi mobali ya bengisi yo? Oye oboti, obandi ko nyokola mobali. Kaka ndenge tozoka soi-disant biso nyonso toyebi ke no azwaki mobali mususu awa tosalaka kutu nasalaka matière angwa nasalaka analyse ya lorsque azosala soki anniversaire na ye na mobali na ye ya sika wana eza na barezo ba vidéo nzoka après wana bazonganaki lisusu na Jani, elle était enceinte aboti, donc c'est bizarre. Alors ceux qui bokoloba ke no ba épargner Labrine, moi je trouve que nos Congolais tozo réfléchir te. Tokoki ko épargner Labrine te. Si aujourd'hui notre artiste Atiezolo Likolo, Labrine aza numéro 1, attaque no ki ndoki mususu ezalaka ya famille, mais Labrine aza. Parce que ndeko mobali, il a souffert, a souffert na niveau moko yango te. Comment se fait-il que non mobali ozofanda na kati ya ndako, na mwasi na yo, na bébé ya mobali mususu? Mais bino bomona ngoka ke non, ezaka ke non eza non, c'est pas normal. Il y a quelque chose de noir. Il y a quelque chose de noir. Non, Labrine wana aoki ozang aoki. Donc Labrine wana za vraiment Karaba. Boyebi film Karaba. Karaba la sorcière. Eh. Nga peza na vandi na raisonner na bité. La réalité na tali na ba TikTok depuis hier. Il fallait na sala analyse na salité en vidéo na yoka non parce que na ba non maîtriser makambo te. Mais ozo sentir ozo yoka bandiko bazo intervenir bazo loba. Et ça li passe. Au grand jamais mobali roke ozala ovandi na mwasi azosala kindumba, mwasi azongi lisubo kabwani, mwasi azongi na zemi aboti na mwana wana bozane kati na ndaku moko, mwasi azo continuer peka kosala buzo. Il paraîtrait bati on à part Jani mobali o baboti na ye na il paraîtrait na mobali mususu abengisa na nani na Congo tolo ba 3 Jani azomona ba bêtise na nyonso azoloba te. Et il est arrivé lisusu toye koyoka ke non Jani, ça n'a pas. Ça n'a pas. Kota la mobali mbinga, kota la mobali mulai, loko ba Jani, kokufo ya kufi, bande kotokyo lo bate keno, Jani azaki zoba, Jani azaki bolole, moi ça salaki ebo epo na nini ye pourquoi banda kozongi sakaka mwasi. Ya, quand ndenge toyoki keno, Labrine a pekisa ki na ba collègue na ye, a pekisa ki na entourage na ye. Jani a komaki ko kima ou encore ko éviter ba collègue na ya musala pona Labrine. Siko, est-ce que boki ko imaginer ozonyo ko la mutu. Document ngo pe ozo pesa été. Tout ce que tu demandes à sala azo sala. Oh ce qui a komaki pe mutu musala na kati andako. Nyoso zolo ba asala azo sala. Il paraîtrait chose grave. Moi zemine ya mobali mususu aoke ne kobota abengi Jani ya kobatela nanu bana na ye yake ne nanu kobota. C'est normal. Pourquoi boki ko koma na niveau moko te ya koloba ke non, c'est la sorcellerie pire et simple. Donc Labrine nenga zawana ye peza Karaba la sorcière. Parce que aoki ko envoûter batu bongo te. Aoki ko envoûter batu bongo te. Na mibali yango na oya utaki Congo na oya botisa ki je sais pas bazana ba document to bazana ba documenté ou encore pona bango ya yebisaki bango ko pesa bango document ngana yo to yebite papa na ya bana na yo oya bemisaki ko uta Congo amemi tina poto ba Turquie akatisi ndenge akota ki France akoti France apesi documenté.
Est-ce que vous comprenez que c'est la sorcellerie pure et simple? Il y a qu'à gérer peut-être Mibali 3. Bango pe bazo zongela kakayo. Karaba la sorcière. Franchement, bandeko. Donc, il faut tout le bateau épargner la brinité. Tout épargner la brinité. Parce que ça, promotrice, Aza Penza, na source ya liwa, ya failli. Tokoki ko condamner failli, Jani na minute ote bandeko parce que asa tchezoro likolo. Lobi na vandi bandeko, j'étais traumatisé. Lundi à la journée, il y a prière et intercession. Na koka kite. Can you imagine? Na koufé la ya liboso. Ya famille na zabo. Les nez de la famille na koufé la. Na yebi pasi wana. Na yebi pasi wana ya kutala mobali mbinga boye. Tchezoro likolo. Natala boye na yeko mona vidéo moko ya Jani kande ezalaka ba archive komi kobima. Ya Jani Penza azo sala vidéo ya lobe la communauté congolaise. Boti Calabrine, la brine a sala bino nini, la brine a bomé la bino nani. Est-ce que vous pouvez imaginer situation wana? La brine a bomé la bino nani, boti Calabrine. Na yeko comprendre que non, la brine a zan étoile. Yango boza tout kaka la brine. Vous êtes sûr? Bino bokanisi que non, c'était normal. C'était pas normal. Yango na lobaka que non, la dame Karaba la sorcière. Baby film Karaba la sorcière. Ya. C'était la sorcellerie pure et simple. Oh, ils ont des nager, ils ont envoûté batou et sarana bat parce que c'est pas normal. Bande comme en tout cas normal boy. Moi na yebi mobali moko boy pe. Azaki na mwasi. Ya ko lukaka ba document bo mona mwasi azo nyokola. Azo pe na document na sima mwasi. Mais t'as la kako juste document na sima mwasi. Tu n'as pas un mot à dire. Et c'est fait-il que non, le message est comme on a que non, c'était pire. A combien on dirait comme il coincé, vine et sous bien té pour un document une à moi aussi. Le monsieur avait jugé bon. Il y a pour 4 relations. Et lorsqu'il y a 4 relations, la première des choses, moi c'est que nous avons le dossier, que nous avons cancellé, donc on est niant sur ma boto là et document. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ma boto là et document. Et lui, il s'est dit, Azaki déjà, ça s'est préparé dans mind. À se préparer déjà dans le lobby. Non, attaque aux documents. Je sais comment est-ce que je vais m'en sortir. Parce qu'il savait que non, attaque à boyer, à kolinga azwa document. Azaki a ça yebi, mais à se préparer qui. Et jusqu'à présent, moi, si j'ai un document, bakabwana et tout, à ça la vie n'a côté mon sous. Moi, si pas ça à côté de nous, la vie continue. C'est pourquoi dans le baké non, au moins il y a Jani Fay Nengezawana. C'est la sorcellerie pire et simple. Donc, on va dans un mois si on a séqué, à bloquer partout, qui à côté de la santé. Donc, il y a un bon. Parce que, to komi koyoka, batu ba komi koloba, zala kiboye. Tous ces gens-là, tombent zoloba. Parce que Jani a saché zolo nikolo. Mais lorsque Jani il était vivant, vous parvenira qui pète que non koloba que non, vous aider ndeko. Et zala qui bino passi. Comme pour dire que non, on a bien nous sommes qui envoûté, bozaki na moté. Est-ce que vous comprenez ça? Et le qui na vie ya nani artiste na biso. C'est juste la sorcellerie na moi ce qui n'est koluka. Parce qu'ils alakate. Moi je suis une femme. Lobi na vandi na ndako na tali mobali nanga. Na tali na yese papa. Quand ningi toza boye. Na to boya ni na zongi na zemi mususu chenga na ndako. Non nga moko moi si conscience na ezolo ba que non c'est pas normal. C'est pas normal. Nga moko na moi si na kibo moto na nga na lobi jaja kutu se et que les kate. Avant na mobali a répondre non nga moko na conscience na nga. Et lobi je peux pas na ke libanda na mobali mususu to kabone na mobali nanga na eko to zongani naza déjà na zemi ya mutu mususu mobali pa vandi singa na kati ya ndako. Nanu nga moko mutu na conscience na nge boyango. Siko l'abri bandeko. Nepsi bino to zelaka te ke no to komona ndoki ndenge zo pumbwa. Jaja kutu. Karaba la sorcière oyo kaka penza Karaba la sorcière. Soki omoni ke non lingi mutu te. Oso koti poto. Tika mutu. Combien de fois il y a Jani baboyani na l'abri et puis azo zonga kaka. Bino bo comprendre ngote.
ya koloba keno c'est dit eza na eloko moko ezoleka wana parce que y a Jani toyebi na ba théâtre jouaka et tout amona kano aza mutu moko ya autorité akomi ki wele boye akomi ki wele et pas moi si boye moi si ngwa liboso ya bimaki na c'était la prime bana basi combien bima na bango kuna nanani ba Vivienne il faut que tu dois que Nicolanda Vivienne ba yamba ki elobi pas les ketu Mao azolela c'est-à-dire que non c'était bizarre ba photo mususu ezobima ya Jani ozomona que non ya Jani il était déjà souffrant bato mususu bazo intervenir que non akoma ki parle azaki sous bien té dernièrement toka que ya Jani akoyi AVC na moni ba artiste comédien bobimia na bozo sona bozo loba moi je trouve que non c'est pas eza air ya bino ko lobate ceux qui bozaki na besoin de ko na bino bolinga osa nini bolinga bo sunga ye lorsqu'il était vivant alors to occupé ko condamner bino te parce que ngai na zolobela ngo na oloba ngo à haute voix kutu que non les esprits mutezaki wana esprit mabe mutezawa comment est-ce que yo moi so ozu mobali loba abanjo loba yezo filmer mobali botika la brine a sali bino nini la brine a boma nani bino bokanisa ngo eza normal eza normal te c'est la sorcellerie pure et simple. La grande famille beau aimer vidéo beau partager s'il vous plaît beau aimer vidéo beau partager ça fait très mal vidéo ou encore bayamba qui peut Mao na ba dire ya Mao c'est comme si que non Jani babane déjà ko solana Mao na kuzu. Mais le coup là, c'était plus la sorcellerie. Et ko régner wana. Akoka ki ko zonga na Congo parce que Mao il a alobi ango bien que non. Na bando il fait zonga soki simbité. Ata $50 oyo. Atinda te na 16 ans na 15 ans nyonso oya sali na poto. Boye bisanga que no kindo ki existe raté. Bande. Boye bisanga que no kindo ki existe raté. Mao akomi kolela. Moi si na yo bo mona obota botika otika na Congo. Chose grave tous ces temps 16 ans so 15 ans so Janifa ya sali na poto Mao atika pe ko bala te atika ko sala relation te baneka ko zela mobali na ye ça fait mal mais je sais que non tous ces pays ici-bas bandeko bokanga maloba nanga bokoloba ke no mama BBC chaîne moko boye soki ya mama BBC lobaka c'est la sorcellerie oh abengisaki mobali moko na kini avant na kati ya ndako na Jani soki azokende kokota na chambre ngo ya mobali donc babiloko na yoka kilobi bandeko et traumatisaki nga jusqu'à la fin des comptes je me suis dit ça c'est la sorcellerie pure et simple la fille elle est à un esprit moko mabe. Parce que ça les marathons. Moi, si je na place, non, je ne peux pas faire ça. Valère à moi, c'est ça. Je ne peux pas faire ça. Mandekobo aimer vidéo, beau partager. Ça fait très mal. Et ça passe. Il y a pas Makambo, il y a Liwa, il y a Jani Faye. Bande koso ke simbite na ba poto eza paradis te poto eza lola te nzambe ye moko azolobela biso na kati na parole na ezoba esika nyonso epe onyati makolo epesa mela bino oui mais ça esika mususu ko pesa mela yo te soki epesa mela yo te ko résister te quitte maintenant dites-moi tokoki ko condamner ya Jani te. Parce que place à Kotaki, il reste aussi à savoir spirituellement, il faut total en spiritualité sikoyo. Parce que c'est pas normal ce côté de liwaya Jani, c'est pas normal. Moi sur oki kozala na ba niveau wana te ya ba audace ya bongo. Mobali ataza mukuse awatikali mukuse atikali kaka mobali. Atoza mukuse ya Jani pazaki mukuse tazaki mulai comme pour dire que non ezaki ndokinde leki wana. Peut-être que non, mobile azaki mukuse yango azolekela mobali. Non, même pas. Parce que ngana yedi ata mobali mukuse ayebi ba droit na tant que non. Moi, je peux dire que liwaya ya Jani ata tokoloba ke non la brine anaza Karaba. Boyebi film Karaba la sorcière. Yes.
otali film, otali vidéo moko bozo tambola ya Janina bana na ye moisson ozo régner mikolo yo na TikTok ya koloba papa otali mwana na ya mwasi ya liboso babotaki na l'abri otali ndenge azoyamba papa na ye otali Jani Faye omona ke non Jani Faye n'est pas dans son assiette azaki déjà azo vivre tika kaka na vivre na yebi lobité donc il vivait il y a lelo na et tongo etani apeska nzambe ne merci lobi ayebité tokoki pe ko condamner ba artiste comédien mususu te ya koloba ke non soki ba ko bima lelo ba banda koloba ba vérité tokoki ko condamner bango te parce que ye moko ya Jani abima po na koloba botika la brille botuna nga ou encore totunana na ya bana ko filmer ye tango bana ko loba bongo yango la brille na bomela bino nani après ba bêtise nyonso ozo mona la brille na osala yo oboti na ye la brille na obo ya ko pesa document ndenge tozoka keno akena ti na préfecture ko loba keno bo pesa ye document te azolo ba soki azui document akokima nga ba bilo mo bongo oboti na mwasi bana 2 na se o eza fort possible eza vrai que okozwa document na sima na ye mais otikali kozwa ngo te. Donc moi je me suis demandé est-ce que la dame ou encore mwasi wana azata na mutema te bande ko boyebi ndoki aliaka mutu ata o aidaka ye ndoki aliaka mutu o asungi ye peza ko ba keno awa nazaki na liwa me mutu o asunga kinga ndoki aza capable akolia ye. Nangina loba keno dans la vie ata mabeza mais quelque part otalika keno mutu salanga tabo nazana bakini wana blongola nga bakini ba Turquie lelo na kota France lelo na za document na koma mama bana ba français mais bana wana soki ezaki pe Jani to lingo zwango te bana basi tozoyoka poto yango bana basi bakomi ka ndenge basi bazonyokola mibali pe bazonyokola basi c'est quoi au juste poto ngo c'est quoi eza nini atake no poto ngo ezobebisa bato mais bobo sana culture te bokendaka na l'église bosambelaka bozanga mitema donc vous êtes prêt ou encore prête ya kosala kaka conjoint na yo mabe. Donc, vous êtes prêts à kosala ka conjoint na yo mabe ou conjointe na yo mabe. Pourquoi ça? Poto. Non, yonga na zolo ba poto eza nango lola te parce que bokomi na poto ngo bozo bomana. Bokomi na poto bozo bomana. Siko dites-moi. Dites-moi. Et ça n'est pas si bandengo dès que tu perdre Jani Faye. Parmi comédien na moment ba CD ya ba cassette mais non Jani a CP di sabiso ce que le bio zonga na ba archive ba film na ye to za la référence monene kaka ya film ya konini eza pimboka ngo sunangina lo ba covid ya Moscovite tobungisi ya Jani Faye balobi ya Jani Faye akomaki na kosenga ba petit na ye ba 5 euros ba 10 euros. Est-ce que vous comprenez likambo to condamner yete bandeko to condamner ya Jani te parce que bato mususu ya Jani comment est-ce que moi si nazemi on dit mié bandeko la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Yo trouvant ça anormal, n'a trouvé ça anormal, c'est-à-dire qu'il y a une main noire ou encore moutou le conjoint na yazando qui caraba la sorcière. Parce que c'est pas normal. Lorsque nous sommes tous comprendre que non likambo les anormal, dites-nous que nous les malamoko kindo keza wana, kindo kinde renyaki. Pour ça la kate, osana bana na yo maman mobimba osana déjà na bana no mi balé. Tu ne te rends même pas compte ya que non bana o lorsque na osala ba bêtise éducation ni na osala. Mais il faut savoir que non la brine tout ce que osali lelo papa bana na ba ake atie zolo likolo. Ko kansate que non obimi yanke. Tout se paye ici bas. Moni passe ya Jani amona ki ti lelo atie zolo na ye likolo. Et façon moto yoka akufeli na kati ya ndaku ye moko
Bakouti a ça sali déjà, bah salité, donc il a donc à ce qui, je sais pas comment se dit, biso en anglais to baka grand besoin to bengango number 2, petit besoin to bengango number 1. Muto akufi bakouti déjà ça sali biloko wana. Oh mon até, tu vas vite comprendre que non les messieurs, bah liwa ya bongo bandeko, il faut automatiquement tolo ba que non les messieurs azaki na bien. Donc tolo baka il azaki na bien te. Parce que Mao a confirmé ngo. Alobi ba bana iko solo la zonga. Janya bana iko yibiseka ke non, akoma ko bela. Akoma ko bela mutema. Le cœur, mutema bandeko, ba bêtise na nyonso. Ao kokoloba te. Mais abandé ko encaisser ngona kati ya mutema. Et qui ko affecter mutema, koto balobi crise cardiaque. Tout ce qui dans na babiloko no so na zobela wana o ba rein, o boy. Ozo nyoko la mutu na kindoki na maladie likolo pesi ocheye. Siko awa ye moko akufi. Toi tu vas vivre. Yango bomona ka bandeko batu mususu obomeli bango ndeko boye bake ko sa kisi babwa kele obandika ko mona ye partout zo ke dokomika ko mona ye. Tokyo épargner la brinité. Ce qui te sala ba émission netinga so no sala ba émission kutu ba émission ba ya muto okufa na linga nga osala ngo isute. Non le qui ça même pas 2-3 émissions. Na sala ngo ka neti na pe na koti sika na chaîne na nga mais na uzale esclave te moment nyonso oyo iko le kaya matanga ya Jani. Kane na lobby boye na kanisi peut-être na clôturer pe na yo suko lo bangote. Parce que ça fait aussi mal. Toyebi ke no makambo ko bima. Attendons voir. Ce qui makambo ko bima. O e ke no e sali ke no e pesinga inspiration na ko lobela sur ça. Na ya lobela. Mais bandeko, to condamné ya Janite o ya Chezolo likolo. Na landi ba intervention ba maman mususu na ba peine na ba life abatu. Ba o le abalobi. Il fallait akende ta ko pema. Ndenge akufi akende kopema lorsque mutazolo bakeno anio kwa mingi akende kopema, c'est-à-dire que non ya Jani amoni ya komona akende kopema. Ça fait mal. Toko épargner la brinité. Toko épargner la brinité bandeko. Bon na minito. Oh bandeko, boye ba peke non atika kamao azape mobile ya liboso te ke non atiki mwasi. Ndako tunapesi nzambe merci parce que attendez à Chezolo likolo bazaki déjà en contact na Mao, c'est-à-dire que non lorsque babandai ko solo na Mao fort possible asenga ki ata Mao ba pardon tant ba koma ki na ba relation ya ko solo la ta na ba communication. Eh bandeko, vraiment ça fait mal. Tu peux épargner la brinité. Ce qui a Jani les lois Koufi Zolo likolo bongo. Alors, la brine te peut épargner. Tu peux épargner. Kolanda na ba histoire. Ma solo bazo beta. Bande comme sou babi akende ko pema. C'est-à-dire ba yebiye ninga bande ko nyokwa. Alors voilà bandeko, je crois na komi na suka ya analyse nanga. On est ensemble avec vous. Famille Libota, je vous aime. Toza andeye hein. Toza andeye, papa Kulutu akufi. Et mes condoléances na ba artiste nyonso. Mes condoléances na famille ya Jani Faye. Mes condoléances na ba fan biso nyonso tozaki ba toza fan. Je ne pense pas que non tokelo ba que non tolinga ya fan ya Jani ya. Mes condoléances na ba fan nyonso ya Jani. Soyons forts. Il est parti. Accueilli. Attends, makambo ko bima et mataki kitaki, à la fin des comptes la personne est déjà partie. La personne est déjà partie. Attends, la vérité mususu ko bima nenge tozo ka ba ojo zo bima e, ba vérité zo bima e. Oui, et ko bima. Et ko sungane loko moko te parce que le monsieur est déjà parti. Alors c'est au moins ça. Bandekobo aimez vous partager. On est ensemble avec vous. Et ça les cas mabe hein. Mabe makas. Na ba artiste et comédien oh ba kota ki na ba moment ba YouTube oyo. Ya Jani
afungola bango mitema asolola na bango na mona neti mutu neti ba Ariashu banani baze belé oh ba tourna ki atana ya Jani na kini kuna donc ya Jani kuto ende ko liwa ya Jani eko bimisa matière ya Ariashu pe pardon. Voilà bandeko, aimez partager, on est ensemble avec vous, je vous aime. Et le tout ça mardi, le 11 mars. Alors, Tosimbaka mitema, je sais que non, c'est fort. Na lalité bandeko, c'est fort. Et yebika yemoko la brine, toki ko épargner été. Attendez, elle est consciente. Yangunga, tant on sa analyse, dans la makambounion, son azoyoka nazoka par-ci par-là, non conclure car que non, la dame a Karaba. Karaba penza la sorcière. Faut pas vous taper batu bon côté. O épargner mutuna batu. Bande o moni histoire o. Eze a liboso te na sa moyoyo. Eze a liboso te a comportement ya la brino baza. Na suka nango ka mibali ba kufaka. Eza kindo kibandeko. Boni la brinana. Boko ya koloba mama bébé sa loba kiango. C'est une sorcière. Voilà bandeko, tokutani. Na pire esprit, hein? Na pire esprit bandeko, na pire esprit yango na loba ke non. Moi c'est naza normal, aza mutu normal. Il faut, elle doit avoir des maseke, ba maseke azanango. Azanango. Ovandisi mobali yana vanda. Ozu fort no bandi ko filmer. Loba. Nini na la bride na sala bino nini. Botika la bride na bombela bino nini. Ah, la comprendre, la bride na sa étoile. Yango boza tout le temps dans la bride. Le moment yango la normal. Nga kutu mobali na ngande na ebeli. Ijaja kutu okyo sala ngo. Ijaja. Mais akosala yango soki na mvute. Akosala. Soki na mvute esprit mauvais qui ndokeza wana na soki na mvute akosala yango nde ya Jani. Bande ko ezala babiloko mususu dans la vie ozoni ngosala mutu mabe. Otala nanu pe ba totali nanu gauche droite totali. Ah, tant on sala mutu mabe mo na teke ne zape bien te. Na ki mutu normal. Soki ozana conscience. Kwa biso no sa mutu azosala na ngai na kenenebo no kenebo. Mais moko ka sasa ki bo moto bia te. Moni tango osale boye ba calcul ekomi ebele. Mais lorsque vous avez mutu azosala mabe azokipe na yete azana somo ni ya famille na ye ni ya famille ya mobali yango ni entourage ni ya ba collègue ni ya n'importe qui. Mais dites-vous que non, c'est la sorcellerie, non? C'est la sorcellerie. Yango wana bandeko, bref. Relation nyonso totuna katana nzambe. To condamné ya nité parce que ça kei bandeko. Boyebite nini banaye ko sala ke asala ba biloko wana ya kozongisa mwasi na zemi ya kondima mibali na kati ya ndako. Boyebite yango na fongoli bino mémoire. Karaba la sorcière. Envoûtement. Voilà bandeko. Mokilango yo. Pardon, na posango ya nzoto mibali misatu na kati ya ndako. Eza ndenge ni. Bo comprendre ngote ke no Karaba. Bo comprendre Karaba na te. Bo zongela nga okoma na commentaire ba mama bébé solo baki ya solo wana penza Karaba la sorcière. Alors je vous aime bien, bisous. D'ici là portez-vous bien. Ciao ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.